Et durant mon parcours de Konangai, franchement, na vivre ba situation ndenge na ndenge. Na zalaka des fois mona na otambola, na komona immeuble moko boye, na luki kaka moi ko squatter, ça veut dire aux élites na ba air moko tardive. Soki bat bazate au luki solution ko to ke ndola la tana grenier na liko. Ils ont un passage mon atanga 2 fois seulement la Bible. Que muto akoboya likambo ezala avantage na vie na ye. Tango bi kezali sumu à cause ya parole de Dieu nzamba ko bosa na ote. Ende kona na viva situation ana. Alors bipo ye bakeza yo hormona na makolo na ozo sentir be fait moko loka ba fourmi bazo soi. Ende kona ngai tout ce que les pasteurs étaient en train de dire nga na zeko se retrouver na situation ana. Maintenant abino. Mais na comprenez na senti comme si mutatindiki nga na kikanga mona malembe na bakisa mto komi 4. Et le pasteur va dire non, nzamba laksinga ibatu 4 te me mutu moko. Totomboli maboko, abibino misat bozo ngabotika frère. Au frère onde nani nga indeko. Et c'est alors abandi ko lakisa comme ni Satan oyo zo sentir na makolono comme ba fourmi zali, Satan nga rendre infirme. Et deuxièmement a bloqué makamna mikanda uza mukanda te. Eza et belé ata na Paris ne bolanda biso, ba mikanda na bino ese bimeza na préfecture, mais ba kunda ngo na se. Yo lokolo ye otika Congo ya wamona lokolo koma na paradis obosana nzambe o abandona nzambe yango mukanda no kangami na préfecture ba nzambe alongisaka biso te nzambe a alendisaka nde kondima na biso aza ko affermir biso kati na kondima mais nzambe apesa responsabilité et pas ya basali na ye soki bandimi na kati église ba se confie pas basala nzambe bible lobi ba kosala nini ba kolonga ba koresir na ba domaine nyonso la vie bolingo eleki nyonso tosala geste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année. ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti okola liloba nzambe ezotalisa biso na mokanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 elobi religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant eza koconsister kozwa soin ya baorphelin ainsi que baveuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe ya lola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Nkolo azwa lokumu na raconte na biso ya lelo moko alendia wana mboka France na Paris esika biso tozali boza na chaîne na bino bolingaka mingi Zion International TV. Yango tolobai na bino ke chaque lundi tomando kuta na pona ko pambola bino na sengi na yo pa yo zali ko se déplacer te pour lelo tokoyoka ba témoignage ya kafu na sengi na bino bo partager chaîne na bino bolingaka Zion International TV. Elo mo ya malamu o bokosala biso service kaka soki bo partager chaîne oyo po ba ebele ba bana kolanda biso po nous a ko réserver bino chaque rencontre ba grande surprise agréable vous comprendre yango biso tolinga bino bo sunga biso boko ko partager chaîne na biso na ba groupe na bino audience na bino na bato boyebi à travers le monde po ba pe kolanda biso ba on peut ba pambolama lelo nazana esengo nasalaki na belelaki bandeko ebele ke moto nyonso aza na témoignage alingi apesa nzambe lokumu na suka na mbula oyo akontakte biso po aleka na chaîne na biso aya kotalisa monene na nzambe na likambo nzambe asalela ye ebele baza na batémoignage makambo nzambe asalela bango na mokili oyo kasi bavanda na bango nya balobakelo moko te manque ya reconnaissance kasi ebele bakomi kobenga biso
bazo benga biso na chaîne balimba leka po ba ya kotatola makambo nzambe asala kati na vie na bango po bandeko mosusu bango bako yoka bayeba ke nzambe asalaka. Nde Bible lobi na biso Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Yango nani ko appuyer na verset moko mais avant na appuyer nani na pesi d'abord mbote na président na biso ya chez biso télévision na Kinshasa président Chic Mukadi na équipe nyonso oyo eza na ye mama Wechi prophète Eric Thomas Fabien ndeko Elina bao baza na réalisation topesi bino nyonso mbote nakanisi bientôt tozoyamba bino ala Paris mpona koyosala ba émission awa na diaspora bandeko mingi bazozela bino. Alors verset moko na linatanga awa na linatanga verset moko na mokanda ya Marc chapitre 8 verset 38 na bosani kutu maneti nanga mais balobi na biso na verset balobi en effet quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire de son Père avec les saints anges. Bible elobi na biso clair, le biso ki muto ayoki soni pona kotatola Yesu Masia na kati ya mokili biso tovandi. Ye tango akoya na ba angelu na gloire na ye akomi na mokili ye pa koyoka soni. Ndeko zala reconnaissant monene nzamba salela yo. Nzamba sala makambo ebele na vie na yo surtout na année ya 2024 otokoti depuis bandeli yango kino na sukambola. Nzamba sali yo makambo pesa action de grâce. Benga biso na chaîne na biso ozomona numéro ezo naviguer pour topesa occasion oya otatola monene na nzambe na oyo nzamba asali biso asali yo na mbulo eleki yango sans tarder tozana deux parties les lokat na chaîne na biso ya matatoli ya kafu tokoyoka na elenge ona yebaka na yebi ebanda Kinshasa toyi kokuta na lisu na poto bana na biso o to encadrer na misala nzambe na kini Nzambe asele makambo ebele akana ikelelo aya wana chaîne po ye moko atatola monene nzambe o nzamba saleli ako se présenter d'abord na lina pesa d'abord de konabiso mbote pe ako se présenter liboso bande konabiso ba na biso à travers moki mbote de konabiso nkola pambola frère Freddy na sepel mi komona awa na Zion TV donc ako se présenter pa bande ko. Oui, mes frères. Na Europe vraiment nzamba pambola bino nyonso o bozolanda émission oyo vraiment nzamba pambola bino et Bible lobiete ndako yambaka et ça ko mériter une certaine bénédiction ya on a pensé na kopesa merci na chaîne na biso Zion International TV oui kambami na apôtre Bolengwa vraiment pour qui j'ai beaucoup d'estime étant na longévité apôtre kazana na musala na Nzambe. Vraiment, ils ont l'accès qui passe dans Nzambe ya solo baza toujours na mokili oyo. Parce que na yebi à l'époque tous qui ba na mike. Je me rappellerai toujours na campagne Morasalaka na quand j'étais na Lembeska ou na Botama. À l'époque, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour Toko se retrouver na toujours na kati ya musala ya Nzambe. Alors que le lo mingi batika nzela Nzambe bakoma na nzela ndenge na ndenge. Mais tant azo déméré vraiment azo mérité vraiment beaucoup d'encouragement. Et mes deuxièmes remerciements aussi vont na chaîne Nabiso chez Biso TV. Oui, kambami na papa Chic Mukadi. Vraiment papa Chic Mukadi, nzamba pambola yo, a pambola vraiment tout ça a besoin à battu à boyer, on va se disposer tous les moyens pour na propager évangile. Vraiment nzamba pambola bino. Kombo nanga ali frère Freddy, na fandi ya na Mboka France, précisément à Paris. Vraiment lelo na linga ki to partager vraiment un témoignage où il ko édifier batu mingi et nazongi sima lobe pa apôtre. Merci mingi frère Freddy na commission d'affaires. Na éviter na poser aux questions par curiosité, est-ce que au bana ou bien aux anabana ou bien à éviter. Oui, Nazapinda marié, de quoi de besoin na lisapi. Je suis marié, père d'un enfant, donc une fille. Vraiment par la grâce de Dieu, tout va bien. Combat maman, ma très chère et tendre épouse, maman Grâce Moké,
Fataki, vraiment que mon Dieu te bénisse. Et je pense aussi à ma fille Rossi Moké, vraiment que mon Dieu se souvienne de vous là où vous êtes. Merci. Apôtre Ben Kanga, nga mosala nzambe apôtre Ben Kanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Naza papa ya wiba na o nzamba pesa biso na mama Sonia o na pesi mbote na pesi mbote na kombo na Yesu chérie pa ozali nzamba pambola bino. Naza na 6 garçons et 2 filles. Donc on a le bac qui va de belé babenga nazi progéniture ya ebele mais siko to kani ke ngana mama to botal susute il faut mama pema. Alors to transmettre progéniture et pas bande comme sus ba oyo ba yoka ki ba weleli bazo benga partout Afrique du Sud na États-Unis d'Amérique ba lobi o transmettre onction ana ya mabota et puis ba oyo nyonso bazo benga biso toza ko souffler bango onction ya mabota. Ceux qui osent luka mwana osana besoin mikitsa benga biso tokobondela pona biso. À part ça, to bondela pona à peu près plus de 15 femmes oyo bazui bana na kati ba famille na bango. Naza sikoyo ko prier na bandeko ba obenga mikolo oyo pe ba mi basi bazui bazemi déjà. Yango to kumisa nzambe. Ko zala te ko zela pete benga biso toko prier pona po to benga na molimo wana ya stérilité po mbulo ezo ya ozwa mokumba po na 2025 to célébrer arrivé ya bébé otoko surnommé kombo toko pesa e kombo na ebina nzambo ngana ndimela ka apesa nga déception te yango koyoka sonité benga biso toko accompagner na prière pe nzamba ko sala eza sengolelo koyamba frère na biso frère Freddy po azui mokano koya na kati ya chaîne po atatola oyo nzamba salela e depuis akomi na mokili ya poto ya solo na yoka ki témoignage na lingaki lekana na chaîne po batomi balendisama po ndeko akopesa biso parcours d'abord depuis akomi na poto vie na ezala ndenini hein et puis oyo nzamba saleli eza nini alors pe deuxième partie ko se déplacer te po lelo tokoyoka témoignage ko talisa biso ke nzamba za vivant alors nazongiseli maloba et pas ndeko Freddy pour la koloba na pesi autant aux autant à chaque fois que na posé aux questions à opposer tatola nano ndenge okomaki na mboko yo pe o nzamba salela yo amen vraiment ndeko na komisi nzambe avant to banda témoignage na biso to ko recommander moma oyo na maboko na nzambe po ete nzambe akamba biso na nyos to ko bondia na kombo na Yesu. Éternel Dieu des armées, je te bénis, je te rends grâce pour l'opportunité que tu nous accordes afin d'élever encore ton nom au travers de ces moments. Père, permet que nous se commandons et où tu as pas inayo. Père, permet tes paroles oyo et à la sémence moko oyo botambuma na mitema nyos oyo ko recevoir yango mon Dieu. Père, par les pouvoirs que tu m'as conférés sur les mondes des ténèbres, je renverse tous les obstacles et à diable eux ils allaient perturber ce programme na kombo na Jésus Christ et j'élève ton nom na moment du début à la fin na kombo na Jésus. Amen. Amen. Oui, apôtre, vraiment merci pour la parole. Vraiment, nzamba pambolo lisusu, apambolo lisusu vraiment pour la opportunité au pesingai. Ko tombola lisusu kombo na Yesu Masia au travers de ces programmes et témoignages. Vraiment bandeko, biskano sobali, prière nangali zala vraiment disposé. Peut-être moment où eko kuta yo na musala, na cuisine, na occupation mon na habité, mais vraiment ce que ko accorder nécessaire temps moki pour na ko se connecter na moment où na habité. Nzambo na sambelaka à visiter au travers de ces témoignages. Et témoignage na biso on a opesa lelo to diviser on habiter mi balinga poto tu ko rappeler. Première étape to parler sur les parcours où on a traversé na mboko poto et deuxième étape ekozala sur ma délivrance dans le lengeni nzambe a visiter kingai après parcours na poto. Et pour parler du parcours na ko senga to la Bible na livre à Genèse chapitre 12 versets 1 à 2. Mais qu'est-ce nous dit la Bible au livre de Genèse, chapitre 12, du verset 1 à 2? La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Je crois, Bandeko, nazui passage oyo pour appuyer témoignage n'a kopesa par rapport à parcours na mboko poto. Et là on est au monde par rapport à livre à Genèse chapitre 12 du verset 1 à 2. Bible établit sabiso que un jour
Abraham, obiso tout oyebi notre père dans la foi. Bible bien alors kazala qui né tranquille, escaba botinaye. Parce que sotangi Bible est bien au comprendre que Abraham azam tumoka kola bien, ebi pas cité. Sotangi Bible na mozindo. Mais Bible na biso était un jour nzamba visiter alobinini malgré position za nango tika yango kende sika onga nazola kisayo et si kozo kende nenga na kopambola yo. E bandeko Bible na biso ke Abraham ayokaki mungongo na Nzambe. Tango ayoki yango akangi oyo no soko kozwa ye akomi ko kende sika ibakite. Po nini po un jour promesse Nzamba pesa ki ya bénédiction et s'accomplir na vie na ye. Mais le problème c'est quoi? Partant du moment où Nzambe a visité qui est pour na kosenga atika baboti na ye, na moment où Abraham esengela ki vivre bénédiction na ye, le vide là à l'intérieur, otobenga le parcours. Ezala ki loko moko très difficile pour Abraham. Je crois qu'Abraham a vécu, même yo, même yo, mon côté ko accepter situation parce qu'Abraham a vécu une situation difficile, il y a l'olenge nyos. Il y a pour preuve même, ce que je même livre toujours à Genèse chapitre 12 du verset 10 à 13. Bible dit que Abraham toujours na parcours na tellement zalé l'écart makasi. À l'époque, Abraham abino ezana mboka moko oyo kuna biloko olia au moins izali na kenda ta koluka solution kuna. Et Bible dit tango azu moi sine ba komi ko kende. Ba komi n'entrée ya mboka wana a penser à l'obinini ah mais ndenge naza kokota awa na bien que rozelo kwa kolia mais le problème naza na moi si moko za tellement belle de figure na bien que moi so ba kolinga na mboka oyo et so ba lingi solution bien pour na bango ya ko garder ezala ko bomangai mais pour ngai na garder finanga sauve na yoka na moi si nanga ndi mazali ndeko nanga ya moi si comme ça so le bika za ndeko nanga moi si. Bon, on comprend qu'il n'y a rien entre Ngana et donc Borsan et Obaling, donc nous comprenons que Abraham a ndimi abuka lokuta pour na kozwa eloko ya kolia. Alors que le même Abraham azalaki sous la promesse divine. Sous la promesse divine. Mais entre le moment où Nzambe ebisa qui est kende, na moment où sengela ki a vivre bénédiction ana, vide wana ndeko na ngai ezalaki très difficile. Yango parmi ba difficulté kutene nango to parler le couteau andima qui même abuka. Do andimine abuka lokuta liboso ya Nzambe kaka po azoloko akolia. Yango ndeko na ngai opozo landa biso. Na ebité tala parcours ya vie na yo. Regarde ce que tu es en train de vivre. Obengami moi na Nzambe ndeko na ngai. Peut-être yo pe lisusu, yo pa na yo ebi souté, mais tala quand même vie yo zo mener. Peut-être ozalaka na vie moko boye ya malamu dans le passé, mais tant ozo tala vie no ya sikoyo, au mona que rien ne va. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, gardez toujours confiance. Parce que promesse ya Nzambe, pourquoi nous avons solo? Vraiment, na epoto l'année 2000. Na epoto l'année 2000, je me rappellerai, c'était le 9 décembre 2000. C'était le 9 décembre 2000, na Namboko poto. Je me rappellerai, tant on a yé, Nzamba salenga grâce, vraiment, na mi pesa ki na osela yé. Mais une fois, je crois dans mois de... Na 2001, on a toujours. Oui, na 2001, une fois, on a médité maloba na Nzambe. Na tombé na passage mo oti lelo. Vraiment, ça na ndeko moko a ko retrouver ngo même wana. Ko hésiter te komela biso et ko ça toujours pas na osunga. Na bossa na penda passage wana. Na tanga ngo deux fois na vie. Passage wana lobinini. O nyonso akoboya likambo ezali bien pour na vie na ye. Yeba soko boya ngo à cause ya parole de Dieu. Ils ont précisé bien, ce que boy un certain bonheur à cause de la parole de Dieu. Parce que ils ont l'issum, on a mis sur Nzambe. Nzamba kobosa na ota ko kanisa yo. Donc de konanga eloko wana fortifianga. Donc na habité eloko wana espesanga force mo que depuis na joie de décision na lobinini. Quelle que soit la situation nga na vivre, mukolomo te na ko trahir Nzambe na ngai. Na ko tika la toujours accrocher na parole de Dieu. Mukolomo te na trahir Nzambe na quelle que soit la situation. Na ko jamais ko accepter ko se compromettre na vie ya masumu. Pourquoi j'ai dit ça de Konangai? Tous vivre dans Mboka au poto, Mboko France. Vraiment pour na bandeko ba faille na Mboko France. Peut-être na mikili poto aussi pour na misusu. Tu es bien toi na Mboka motong to yaka awa, makamwa mikande za la très difficile. Très difficile ma mikanda. Et à cause de cela, tout le monde a même ba benga mi bana na Nzambe. Bazon dima ko se compromettre na vie ya masumu. Bazon dima ko abandonner Nzambe ko luka banzela ya mikuse po bazwa mukanda po bazwa ba solution. Je crois que c'était même le cas par rapport à Abraham. Mouto azaki na promesse ya Nzambe. Mais tellement moni promesse ezo umela, andimine abuka lokuta po zeloko ya kolia. Ndeko na ngai, peut-être yo pe sous place ozali. Regarde vie ozo meni. Quelle que soit la situation ko kokuta na ndeko na ngai.
Zana confiance dans Nzambe na yo. Pour revenir à mon témoignage, et Namoko tellement kozwa mukanda za tellement difficile. Yango na examen bande comme sous na lobby, délai moyen pour nos mukanda na moko France c'est 10 ans. C'est pas que comment la loi, mais par expérience non mona. Déjà on pas aux mukanda faut ça moins 10 ans généralement. Et pour les uns cause à moins, pour les autres cause à plus, mais délai moyen na ça toujours 10 ans. Ndekona anga ndekona no bozomona na sali 12 ans et demi na mboko sans mukanda. Wow. 12 ans et demi sans mukanda na mboka oyo. Et je vous dis pourquoi dans la première partie à matin na témoignage na sali mon parcours. Et ndekona nga 12 ans et demi c'est facile à prononcer na maloba. C'est facile à cause de stylo kokoma 1 2,5 12 ans et demi. Mais vivre yango ndekoma na comment c'est difficile. Et durant mon parcours ndekona ngai franchement na vivre ba situation ya ndenge na ndenge. Je me rappellerai na lala na ba métro. Pour na bandeko ba yebi métro te na lala na ba train. Na zalaka des fois mona na otambola na komona immeuble moko boye na luki kaka moi ko squatter ça veut dire aux élites na ba air moko tardive. Soki bat bazate au luki solution ko to kendola la ta na grenier na likolo quelque part. J'ai vécu des moments comme ça. Ndeko nanga des fois pour na relia zo kende na ba secours catholique ba organisme ya ndenge na ndenge esungaka bato. Vraiment j'ai traversé un moment très difficile. Alors que durant ces moments pe na okeko sala que na luka banzela ya mikuse pour na éviter ba situation na lokola bato misusu. Ma cause ya nzambo nga na sambela kana waki jamais. Ngai na kotikala ko trahir. Confiance na ona nzambe te pour na koluka solution moko quelconque. Ya moni bande na otikoloba, ils en a passage mon atanga 2 fois seulement na Bible. Que muto akoboya likambo ezala avantager na vie na ye. Tango bi keza lisumu à cause ya parole de Dieu nzamba kobosa na ote. Ende kona na viva situation ana. To na mboka moko to mona quand même ba chrétien comme facile. Pona kozwa mukanda kende lukaka kata koko moko boye balana na ye nanzila no kozwa mukanda kende lukata fimo kaza na nationalité balana na atakutu bolingo ezate balana ne pozwa mukanda potika ye kende zwata kende déclarer moi na moko quelque part pona nzela no zwa mukanda kende salisa mikanda bandeko mamna olo baba ba fa na poto ba yebi yango e bandeko na poto moi na mukende na abwe à l'époque na zena ba facilité nyonso ko sandi na lingi mais je me disais toujours nako décevant nzambe na ngati nalika ko poser une question moi pour soulever problème et tous en mboka moko ils ont ba moyen mosusu pona kozwa mukanda pona niondo ba obanda ozela okendola la ba métro ko souffrir partout or ko yeba kike ils ont ba nzela mosusu pona kozwa mukanda mais yo pona nio s'engagea ki na banzela wana te po okwa kozwa facilement mukanda na yo amen yango moni naozonga toujours neloko na otilo ba potre oyo nyonso akoboya likambu oyo ezali très avantageux na vie na ye tango ebiki ezali sumu à cause ya parole de Dieu nzamba kopambola yo. Pourquoi je dis ça? Je me rappellerai toujours na parcours na ngana ezalaki kobanga nzambe ezako banga nzambe loko mususuté parce que na zwa bo poto kobenga entre guillemets opportunité okokai no ko sala ndenge wala sala nyonso na lingi na zwa na linga mona kota na ndako conscience na liboso na nzambe conscience na ngai tant que moi na nzambe na yavu mana banga nzambe ezala bandimi ya solo lelo bazai vraiment c'est ça ndeko na ngai vraiment na ko bazoze la promesse en nzambe c'est ça oleke basala ba chemera kursi ba yebi ke nzamba kosala nde yango wana yo bandai kozela lobi mabele onga na nyati epesa melinga lokola Bible elobi il faut naza na patience malgré souffrance nzamba okokisa continue frère na komisi nzambe pona gloire à Dieu et bandeko na ngai vraiment pendant kapote azoloba il y a eloko mona ngana bosana toujours na cadre parcours na ngai vraiment na parcours na ngai bandeko ba situation msuto vivana na mokili yo mona ngo normal mais ils ont normalité yango est important de kofoye banzambe na vie na yo parce que ngai soki na yeba keloko nenol basiko te peut-être lelo na liboso na binote le problème c'est quoi na yeba ka toujours na 2001 wana ba début na poto 2001 2002 un jour musa na nzambe moko nzamba salaki ngolu vraiment na PC mbote de loin bishop au PC na États-Unis vraiment soka ko landa biso nzamba pambola yo bishop au PC nzamba pambola yo un jour musa na nzambe wana aki ko sala musala na nzambe l'église nga na ndeko ona sambela kati lelo et na ko sala musala na nzambe doyo depuis oye na poto obandaka na église moko continue quand la même église qui na 24 ans bientôt na même église ya on a encouragé même na ko encourager même yo mutolinga ko changer l'église et ça logique amala muté fanda malgré ba départ na connaître que nyonso ba bon moment ba mauvais moment oyo ko sala ke na tindi fidèle na place mais na tikel toujours fidèle parce que ngai na zabato na lobarake soko yebi nzambe ozesika musena nzamba azote ya Jésus Christ comme Seigneur sauver fanda wana et si que a parfait ça maman là suis parti peut-être pasteur
asiliki to asali mwa mbeba muke alobi oh non aza na nzambe te na tiki est-ce que pasteur aza nzambe pasteur pa kuko sumuka mais justement mais ce qui a lobby que pasteur wana na tiki na kene mais kuna pas pe kaka mutu ye pas sili kakati ye pas gangaka dans les pommes ezate que na tika e pona kende kuna non lo bana ngande ke oké pas yesu na mapata mais on pas yesu na mapata to ko kende te quand kende ke pa basali na ye oh basala ngo bazana ba faiblesse na bango yo côté la faiblesse na ote côté la paix a été supporté kaka mais toza na rôle monene oui ya ko soutenir bango na nzela ya losambo vous comprenez pour dimanche na utaki ko pesa message moi aussi la bouche autorisée de Dieu vous nzambe na kati ya lingomba asaelaka bato ebele te to 5 personnes à la tête de l'église pour ba manukamba mais apona d'abord mutu moko à investir ye a komi bouche autorisée fait apesi ba bouche mosusu ya mike pour ba kamba batambwisa l'église na nzambe mais na komisi nzambe po yo sosolaki yango wana vraiment bato ebele basé na suka témoignage bayoka o nzamba sala qui pour la fidélité à la kina continuer frère na parcours na et ça la biso bien koyoka nzamba pambola apôtre yango ndeko na ngai yo zolanda na koyebiso eloko moko ba situation tout vivant na mokili au monde normal mais ça normal té vraiment c'est important yo ndeko zo kanga na ebité vini yo menaka na ebi croyance na ote mais na koyebiso ndeko yamba yesu na bomo ino comme Seigneur sauveur no personnel parce que yende mutaye bio yepe mutaza capable ya kobimiso na situation za nango. Vraiment, pourquoi j'ai dit ça? Pour nous rejoindre tout à l'heure, un jour, on a bossé en 2001-2002. Il y avait un veillée de prière aux qui organisé une église jusqu'à l'Assemblée. Depuis la bande église en 2001, si les lots dans une église. Na kata qui on a évité ce que kozonga muke pour la pasteur au PC. Oui. Alors nini justement, yango na zoloba, yango nesko na oloba. Vraiment na bandeli apporte nzamba pambola yo. Vraiment na auto tanga kombo ya bishop ponko a pasteur au PC aux États-Unis. À travers je crois pasteur Teddy Jet ou biso tout ebi à travers et un jour nous avons qui grâce à Yaka en France ko sala musala moko boy vraiment musala ni sala tellement qui to qu'on église jusqu'à l'assemblée là au point que un vendredi ba organiser ka veiller et toi ba organiser veiller biso veiller zalaka de 5h du matin pardon de minuit à 5h du matin comme la plupart des églises de réveil na mboko to fandi mais l'autre fois tant pasteur ana Yaka na comprenait 22h sala la ka pleine. Alors que nous avons une église à peu près à 600 personnes. Ça, là, qui pleine à 22h. Et Toyo Banda veillé, au lieu de 5h, veillé, qui est presque 8h du matin. Vous savez pourquoi? Parce que Saint-Esprit s'est manifesté dans la dimension qu'on aime bien expliquer. Au point que Batubalingi Katola, mais qu'est-ce qui s'est passé au cours de la veillona? Na beti li solo parce que ils ont fait partie na parcours na ngara témoignage na zo pesa. Pasteur wana za mutu monzamba utiliser ke mingi na domaine na ba révélation. Et ngai bonzambe à l'époque ezaki ona nango lelote et koyoka mutazolo banzamba zola kisanga nzamba zolo belanga e bande ko lekelanga na bi mais son nzamba olo belay pourquoi tozoka mungonga ngote soki nzamba zola kise pourquoi to mona te donc na comme na doute na bi nonga bloko na zo croire na ngote et nzambe lokwa lukaka bato baza doute baza na tembe ala kisoke yinda za nzambe qu'est-ce qui s'est passé kana ve wana na 3h du matin na bossa na ngote il était déjà 3h plus de la moitié ba bazoka déjà ba révélation ba rema na bondenge to lobaka ba prophétie na bango. Et ça dit que ngasko na samti mona ya zolo bakara nzamba la kise nzamba lobelier. Mais pourquoi nga na omona te na yo kate c'est alors pasteur wana yo za maloba bino ezana frère moko awa Satan tie plan moko mabe contre vie na yo. Na plan wana ti déjà décidé à rendre infirme, donner tout le bac handicapé infirme paralytique. Deuxièmement à bloquer makambuno ya mikanda. Et après ça ba yo kanga yo ba ko reflo na Kinshasa partir kuna ba ko boma yo. Alors, bipo yeba kezayo hormona na makolo na ozo senti be fait moko loka ba fourmi ba zo soi. Et ndeko na ngai tout ce que les pasteurs étaient en train de dire nga na zeko se retrouver dans situation mais no abino so kezanga atanga kombo nanga parce que na se na moi tembe moko boy. C'est alors que na butu wana na moni frère moko aleki frère ami ba aleki mi sa to leki nga na lobi omoni so kezala ngai ba bange ba lekati mais na comprenate na senti comme si mutatindiki nga na kikanga mona malembe na bakisa mtoko mi 4. Et le pasteur va dire non, nzamba la kinga ibatu 4 te me mutu moko. Botombola maboko to prier. To tomboli maboko, abibino misat bozo nga botika frère. Au frère onde nani ngai ndeko. Et c'est alors abandi ko lakisa comme ni Satan oyo zo sentir na makolono comme ba fourmi zali Satan nga rendre infirme. Et deuxièmement a bloqué makamna mikanda uza mukanda te. Et troisièmement, ba koyo kango ba kozongi so na mboka Afrique à partir kuna ba ko boma yo. Ndeko à partir wana na yo ko tasko mozindo na bonzambe. Tant na koti mozindo na bonzambe. Première réaction, infirmité n'a pas sentir. Et limoué,
Deuxième réaction, nzamba komi kolobela ngasko tout le temps. Ngao nande kotsa tembela makambo nzamba lobaka nzamba la kisaka. Tout le temps nzamba zobela na dimension belé mukanda no ese bimakala. Mukanda no ese bimakala. Tout le temps message à nezozong na bossa na coûté na 2007 2008 na kenda na famille moko obazali mobile azali ndeko ya mise na biso toyebi Koffi Olomide parce que mobile azali kamada papa leki na ngai. Ndeko nako kato maloba te. Oui. Na tango loba na ngana appuyer message moko. Omoni bato mingi ba on négliger ba prophétie. Prophétie eza langage en Nzambe. Pour la bana Nzambe. Nzambe ce qui apesi révélation, apesi prophétie. Ce qui eza ya Nzambe ekokokisama. Et puis tous à la peine à discernement pour ba faux prophète belé ba komi na katia muki. Amen. O bazo sala ba ventir ba guru. Aye alobi maloba na yemo kwa komisi yango lokola prophétie. Dernièrement quand la situation au lobby na oloba pona nini ndeko lobby ke bishop alobaki ke mokandano ese bimakala eza ebele ata na Paris nde bolanda biso ba mikanda na bino ese bimeza na préfecture mais ba kunda ngo na se yo lokolo ye otika Congo ya wamona lokolo koma na paradis obosa na Nzambe o abandona Nzambe yango mokanda no kangami na préfecture ba nyata yango na se alors tango yo kozongela Nzambe okomona wone na nazana mama moko na église awa mama wana azana 80 ans doyen église na biso mama wana situation mokanda na ye ezali lokola bloqué mikoyele banda o renouveler 3 mois mais presque à peu près une année azozwa lisu mokanda te mais siko alobi a pesinga ngambo en tant que pasteur na ye il faut er musu bo pesa bangambo pa ba sai na Nzambe tant bo pesa ba dim na bino bo front Nzamba tie bango liboso po na bino bo le la bango bo senga bango ba prier po na bino mama wana lui pasteur je suis fatigué abenga nga ya convoquer nga na ndako na ye ali papa nga so ina moni clair na situation na ngai te vraiment et au sala nga mawa ndeni sikona makambo na nga ya allocation eza bloqué il faut ça quelque chose. Oui, ala ipe na makolo passe en tant que mokambi na ye na beli Nzambo nga na sambelaka ndeko tu as confiance na basali na Nzambe so tangi biso na mokanda 2 Chroniques 20:20 essaie un peu de chercher ce verset pour appuyer la kana misa on peut so maloba po tonito koma na suka première étape ya litato na biso mena na appuyer ngo po boye importance basali na Nzambe na kati église hein Nzamba tie bango po na bino po basamela po na bino balela Nzambe po makambo bino fungwama naibi ozotalanga quelque part et pas aux andeko olongola confiance ne pas basala Nzambe mais ngai apôtre Ben mais quand Nzambe na ngai akusala numéro de téléphone yango ezo naviguer na kati écran mais kako benga ngala situation za na yango mama na biso abenga nga pe akotémoigner moko mususu na kati ya chaîne alors papa il faut que tu fasses quelque chose pour situation na ngai siko na binenge olekate tangango na 2 Chroniques chapitre 20:20 otanga na kombo na Yesu 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 la Bible dit ceci le lendemain ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Boyo kangai Juda pe habitant Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel. Botia elitia na bino epa Nzambe. Votre Dieu. Nzambe na bino. Et vous serez affermis. Pe akolendi sabino. Confiez-vous en ses prophètes. Botia elitia na bino epa basakoli ya Nzambe. Vous réussirez. Pe bokolonga. Alléluia. Amen. Liloba on elobi na biso Nzambe alongisaka biso te. Nzambe alendisaka nde kondima na biso. Aza ko affermir biso kati na kondima. Mais Nzambe apesa responsabilité et pas ya basali na ye. Ce qui bandimi na kati église ba se confier pas basala Nzambe Bible lobi ba kosala nini ba kolonga ba ko réussir na ba domaine nyonso la vie. Mama wana abenga kinga asololi nanga le papa na nina mona clair na situation mukanda langa. Na prier na sengi onction d'huile pour na ba problème makolo na osala pas. Na prier na oindre pe na lobi Nzambe onga na osala mama dans cette semaine Nzamba kosala na prier na sakoli na rappeler ba promesse Nzambe oyo nga na salelaka apôtre Ben oyo akufa te oyo azala kati ya lilita te assez quoi pour agir ceux qui batia mokanda na ye na seya na placard ceux qui batia ngo na ba livre na bango na quelque part et pas yango ezale bima mama
Pendant la semaine, moi je ne savais pas qu'à Moni Miracle, moi n'allais à moi si, à Sengiba dans la préfecture quand même pour se présenter. Quand Ndengwana. Pour Abayaki. Tant au baquet, après le Sambo, Bakomi Kuna, Bamoni Mama Bayambi. Balobi ozana jetote ozana numéro tende oyalobite. Mais na yepo, Makambolanga Oumeli, Bossali Sangana Mama Rabino. Apesi Kombo na ye, ba luki. Ba keko kuta ba moni mukanda na quelque part mais ba kunda ngo na se ba bosana yango ba yeko bimisa ngo isi kezalaki ba traiter situation na ikawana pe ba pesi carte na o yezala témoignage kaf kat na kati église makam mosusu na kutokomi na suka mbula ozo vivre ba difficulté pour otika nzambe yo zalaki mondimi munene na kati na mboka Kinshasa mais depuis okoma awa obosala nzambe otia nzambe na 5e rang na 5e position zongela nzambe po nzambe azwa ba dossier no na maboko na ya bundelo etumba pa longa yango oya sala ipo na mama na biso akosala pe po na yo po na situation pe tokoyoka ndeko le quoi totika na 5 minutes pour la première étape ya parcours avant to kota la deuxième étape oyo koyebisa ba ndengo ozaki mokana nzamba visita ki et puis na suka parcours apa bishop wana prophétiser pour na yo continuer de kopona ngana prier la témoignage. Merci apôtre. Vraiment ndeko na ngandeka boti apôtre Tikoloba vraiment il faut qu'on garde toujours confiance dans Nzambe. Et comme tout à l'heure ndé na Tikoloba na continuité toujours ya parcours na ngawana après avoir qu'on comprendre que Satan t'a qui plan en place pour na courant ngai infirme donc handicapé paralytique et de deux a bloqué qui makamnanga mikanda et de trois a décidé ba ko kanganga ba refulenga na Kinshasa à partir kuna ba bomangai après avoir ko comprendre ça na koti na mozindo ya onde konanga kangama na Yesu na koti na mozindo na mamanzambe premier effet infirmité wana bande kenda ti lelo wana kutu na kokota tena expliquer mnonge salama pour faute de temps mais na mkuse bande kenda ti lelo deuxième effet vraiment nzamba zo lokumu deuxième effet ezali ko mamba mikanda o sata kangaki nzambe sko akomi kolobelanga tous les jours mon fils mukanda no se bima bandakala mukanda no se bandakala bande poko na ndeko na ngai na fandi 12 ans et demi sans mukanda alors que nzamba lobelanga tous les jours. Je me rappellerai une fois en 2007-2008 na kenda na une famille en question mobile azaki camarade papa le kinanga na epani azalaka na moni moi sineza kana ba 10h mo du matin na bi ah sœur nzamba lobelinga susu donc mamba vikanda na ngese makala yo abi nanga Fredi yo oza mutu nezo salate baninga no po ba poko na no ngana epoto mwana muke mwana pesa age ate mena mwana muke na mwana muke ba mwana pe na soko avancer na toujours na age moya se ya bisanga lobi me yo mutu nezo salate baninga no bana mike ba ye bazozwa basi bazozwa mikanda bazosala bazozwa mikanda yo kaka nzambe osali combien de temps sans mukanda ndeko nanga à l'époque déjà na sala presque 7 ans 8 ans sans mukanda na bi non c'est nzamba sala obelinga ndeko nzamba zo continuer koloba mais ngamoko mukanda zati et pour na ko conclure premier parcours na bis première étape na soit parcours ça s'est soldé comment to avancer mukanda ezati et yo sala ke na 2012 so na bosanité non 2011 ou 2012 na fandaka na ndako na kaka ngring na ta na fenêtre boy mbila donc pour na faire na poto ba mbila ali la police ba yeko zwangai bazongisa na muka Kinshasa ndeka ka pasteur wana prophétisaka abi Satan bloquer makambu na yo na mikanda et planer ba yo kango bazongisa Kinshasa ndeko mbila sonné na telle na fenêtre mbila na komi kolenga na bina sauter et immeuble ou pas na ndo fanda na premier étage na bino na fanda kaka tellement na mona soda na biso kaza na mandat d'amener akobuka porte akokota okanganga soda na mandat d'amener te akozonga kaka parce que na criminalité ndeko mbila asala tout azonga et depuis na ebeso selo ko sala te fina ngai komaki non-sens yango pour na première partie compris wana pour découvrir ce que onzamba sala qui na vina nga par rapport ya deuxième étape ya témoignage na biso nzamba pambola tobete ntango wana maboko nzambe asalaka maloba o nzamba pesaka biso ezali ba avertissement eza maloba oyo ekokisamaka tala mosala nzamba apesaki message ke bakoya kokanga ye pe yango ekokisami na sima wana toya oyoka miracle nzamba asalaki pona bomona après 10 ans na kati ya mboka poto mukanda te matiaki confiance pa nzambe tia confiance pa nzambe eza pona libala na ondeko yo lingika chemin raccourci nzamba apesa o promesse munene po okobala mais tant ozo mona mobali azoya te olingisi ko résoudre problème wana ndenge na yo olobika mutu oyo nyonso akoya na koyamba ye
yo kende kokota libala ya yo moko yaka tovanda. Or que ozalaki na promesse en Nzambe ke okobala okozwa mobali oyo ya yo moko. Pona ni biso bato tozanga patience. Bible lobi na biso kutu. Nzamba lobi gardez le silence et moi l'Éternel je combattrai pour vous. Vanda ye nganzambe nako bundela bino. Tous comme allergique. Toujours déplacer ba église ko lukaka solution ba problème na biso. Vanda esika Nzambe alingi akuta po apambola. Ndeko depuis aktika yi Kinshasa azaka na même église siko celle combien d'années? 24 ans dans la même église. Nzamba a visité, écoute bien, Mikolo et les Kacha Utaïko Bala, a zupe moi na kaka na même église, Nzamba Saeli et Bolamo. Même Nzambe, pas yo, c'est un problème à pasteur, problème à Lingomba, c'est un problème na yo na Nzambe, relation na Nzambe. Nzambo a bengayo, so tie confiance, ata ozana place ou ano ozali, Nzamba ko visiter yo, ozana patience. Oye awa na poto, yende muta permettre koko ma awa na poto. Ce qu'on rappelait ma promesse na yo kozwa mukanda na ondeko yango na prier pour na yo avant to comme na deuxième étape la biso ya témoignage ko sukisa biso lelo na prier pour na ba nyonso balandi biso na etando eke oyo partout à travers le monde ba na situation ya mikanda ba situation mabala ba situation ya santé ba zangi espoir ba komi komona lokwa Nzamba bosani bango Nzamba bosana kate na prier pour na ondeko pa ozali mais ko bosana te ko s'abonner na chaîne na biso po tango nyonso to sala émission zo alerte Zion International TV en partenariat avec Chebiso Télévision à Kinshasa et koleka partout dans le monde. Nzam ndeko pa ozali na sengi yoka service moso linga abiso o partager na bande ko mususu po baba ndo yoka matea to bando pesa mo na chaîne oyo pe ba témoignage na prier pour na bilong nzambo akeli kolona se na bonde le temoto nyoso na ndibiso na première partie ya témoignage na biso nzambe partout azana monde au simba ba nyonso bayawa na poto na Amérique partout na monde yondi o permettre ki bakoma na mabele wana Nzambe po lobi esika nyonso matambe ya makolo na bino ekomi na pesi bino yango papa na déclarer te moto nyonso ala ndibiso na situation ya mokanda sala e faveur Nzambe tazo yango Nzambe soki batia yango na placard na se na se ya dossier ba bosana yango Nzambe au nom de Jésus toali katkata ko bimisa mukanda na esike ezali Nzambe pe babenga yakende kozwa yango mokozi na komo na Yesu yamba miracle semaine eza semaine grande surprise agréable pona yo ndeko Nzamba sali benga biso na numéro zo mona so ipo ozo kokate ko sambela yo moko benga biso to yamba na toza na kati ya studio na biso na kati église to sambela ka chaque dimanche na 10h na voix Félix Eboué en face ya café à Créteil pembe na Rimondor vraiment to pamboli bino lelo pe to sengi na bino bo se déplacer tête to zokota na deuxième phase ya témoignage na biso Nzamba pombola bino eza wa bino apôtre Ben pasteur ya église Zion International awa na Paris ko la pambola bino na Kombolé merci bye. mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo
tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te. L'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu. Cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Ah, cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.